Angola, Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino ba namboka, ba Congolais na Bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est à comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ngingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. C'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bon vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est à Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Bon début de semaine, na balandinyo sa journal la peuple pour la peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango lelo na ngambo ya présidence pour na côté semino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki weekend eleki kuna na Libreville na Gabon epai wapi akutana kina homologue na ye Brice Clotaire Oligui Nguema bolanda elongo na héritier Mapinde Mperitkin. Na visite de travail et d'amitié na Libreville, samedi 15 août 2026, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona homologue naïe Brice Clotaire Oligui Nguema ba supervisa ki signature ya 3 instruments ya coopération oyo ezali kolobela ba consultation politique et diplomatique régulière, exemption réciproque ya ba visa pe ya coopération générale. Deux chefs d'État bango ba yokanaki ko encourager l'investissement ba échange entre ba secteur privé et transformation locale, il y a des ressources naturelles pour renforcer concertation bango, na ba enjeu ya paix, il y a stabilité, il y a développement en Afrique centrale. Na souka ya première journée, président Brice Clotaire Oligui Nguema a assuré ki haute nae na soutien total ya mboka nae pour la candidature congolaise ya madame Juliana Lumumba Amato na poste ya secrétaire général et organisation internationale ya francophonie. Visite de travail oyo et kobaki lisusu na zone d'amitié, zone économique spéciale oyo ba bengin kok et pa wapi deux chefs d'état ba kendaki ko découvrir modèle gabonais ya transformation locale ya bois étape oyo ezali ko nourrir ba échange d'expérience pe ko favoriser émergence ya nouveau partenariat industriel entre RDC et Longona Gabon. Toujours na Libreville, chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na diaspora congolaise pour na processus de paix à Washington, paix à Doha et longona projet à dialogue national inclusif. Chef de l'État a talifi détermination naie pour na kokoba ba effort en faveur ya paix durable, na respect ya souveraineté paix intégrité territoriale ya RDC pour na oyo etali dialogue national a annoncé prochaine adresse na nation pour na ko préciser ba contour nyonso dialogue oyo ekozala différent ya ba dialogue nyonso oyo mboka na biso et connaîtra. On expliquait les tenants et les aboutissants. Après cause de la désigner local, la président, il y a bureau national exécutif, il y a association internationale de parlementaires pour la paix, ambassadeur Zali Bongo, premier vice-président, il y a assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tshilombo, il y a président qui première réunion de travail, naïe, l'état et le monde a hérité, Mapinde Mperitkin.
Après désignation nae, na qualité ya président ya bureau national exécutif ya association internationale de parlementaires pour la paix et ambassadeur, premier vice-président ya Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, a présidé qui week-end de l'équipe, première réunion na palais du peuple et Paiwapi, azalaki pe na séance de travail na parlementaire et longo na quelques personnalités ya distinction oyo bauti kozala nommé ba ambassadeur de paix na masolo na bango to na séance stratégique d'ouverture oyo 3 points ezalaki abordé présentation ya vision ya mise en place prochaine ya bureau exécutif national adoption ya feuille de route activité organisation paix panel ya haut niveau pour la paix en marge ya 81e session ya organisation des Nations Unies prévue en septembre ezali koya lancement ya campagne d'adhésion na réseau parlementaire paix identification, il y a un nouveau ambassadeur de paix na communication nae honorable Jean-Claude Chilumbai a senga qui n'a pas parlementaire, ba député, ba sénateur, ba personnalité à distinction, ba s'engager efficacement pour na kotonga réseau moko ya makasi engagé pe mobilisé pour la paix. Natina wana président ya bureau national exécutif a talisi soutien na ye na initiative ya chef de l'État en faveur ya dialogue national pe retour ya kimia na mboka. Réunion oyo ezalaki occasion pour na kotalisa soutien ba initiative nyonso pour na cohésion sociale pe recherche ba solution durable ba défi oyo mboka azali kosala face na yango. Boye docteur Florimond Choko Kwete Mike Mankenda, vice-président ya association internationale, 2 académiciens pour la paix, secrétaire général ya fédération pour la paix universelle, ba insistaki mingi pour nous associer parlement na ba étape nyonso ya processus ya kimia conception mise en œuvre pe ya suivi le sous balobela ki pe mobilisation inclusive de la force vive ya nation leaders religieux communautaires jeunesse femmes et acteurs politiques pour la promotion de la culture pour la paix. On a pour rappeler association internationale de parlementaires pour la paix ezala qui investi le 4 juillet et outi koleka ba honorable Aimé Boji Jean-Michel Samalukonde Kenge professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai respectivement la qualité d'ambassadeur pe ba co-président d'honneur pe président ya bureau exécutif national ya RDC. La semaine passage à vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba na province ya Sankourou de délégation mixte ya ministère ya économie pe guichet unique ya création ya ba entreprise ba procédé qui 17 au 13 août 2026 na kuna na mboka Lusambo na opération de formalisation des acteurs na secteur ya informel bon na ba détail elongo na Igong Tingi pe héritier Mapindem. Ensuite, il y a passage, il y a vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, na province ya Sankourou, délégation mixte moko, ministère ya économie nationale, pays ya guichet unique, ya création, ya entreprise, et procédé qui mokolo ya vendredi 7 août, kino jeudi 13 août 2026, na couvent, il y a ba frère, il y a charité, il y a Lusambo, na opération, il y a formalisation, il y a ba acteur, na secteur informel. Cérémonie, il y a remise, il y a document, il y a formalisation oyo, et pas il y a plusieurs opérateurs économiques, il y a Sankourou, et c'est déroulé qui n'a conduite, il y a ministre provincial, il y a finance, il y a économie, Désiré Fouamba. Boyemikolo Oyo, 176 établissements Mobimba, et Zala qui créé P1300 entrepreneurs, Bango Bazala qui formalisé, na occasion on a ba opérateur économique bénéficiaire, ba kumisa qui acquisition ba document, Oyo Ezali considéré le la étape moko ya malonga, na formalisation ya ba activité na Bango, pe na accès officiel, na ba service bancaire, une centaine ya établissements Bango pe, ba zwa ki ba document, ya formalisation na Bango, le la registre ya commerce, ya crédit immobilier, pe l'issosou, identification nationale, inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale, pe sous ba document administratif moussus nécessaire pour un exercice formel, y a ba activité na bango, nangambo moussus plus d'un millier ba entrepreneurs, bango ba monaki ke ba délivrer bango, ba attestation ba activité oyo ezali ko marqué avancé moko ya malonga na processus ya formalisation ya secteur informel, ba bénéficiaire nyonso, ba talisaki esengo pe ba talisi reconnaissance na bango
et pas y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une initiative oyo ezali ko viser ko accompagner bango ba acteurs économiques dans structuration et formalisation ya activité na bango. Premièrement, tozotonda ndeko nani président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a kosunga biso tozwa mikanda oyo eza eloko ya esengo penda makasi. Deuxième esengo toza kotondo papa Daniel Mukoko Samba oyo ayaki awa sans plus tarder asungi biso tozu mikanda oyo. En réalité eza cérémonie soit phénomène oyo ezalaka kosenga makambo makasi pona kozwa mikanda oyo. Mais au moins ayaki à promettre biso nangonga mukuse à réaliser yango tobandi komona bilembo toza déjà na mikanda. Mission Oyo ezali kokoba kino mokolo ya lundi du 7 août 2026 na province ya Sankuru. Yango ezali ko marquer ouverture ya phase d'expansion ya formalisation ya ba masse pelisusu après lancement na ville province ya Kinshasa. Yango ezali ko traduire na ngambo mosusu volonté ya gouvernement ya ko rapprocher ba service ya formalisation pe ba opérateur économique na nzela ya ba différentes provinces ya mboka. Démarche Oyo ezali bongo kotalisa volonté à renforcer encadrement, il y a des opérateurs économiques pour améliorer l'accès à des services financiers, pour favoriser les socio-intégration dans les circuits économiques formels. Secrétaire général et parti politique à jour pour la République AREP na mokusemwa Namboka Kami Richard Kalele à Salaki Bongo Weekend et le lancement ya pôle ya masculinité positive wapi et pas Jean-Jacques Molulu à Salaki Bongo nommé coordonnateur national Stéphane Skande. Après c'est une bonne nouvelle. Siège ya parti na bango na limité 4e rue industrielle de Eyambaki échantillon ya ba cadre ya AREP oyo balobaki oui à la masculinité positive et Zwaki Maloba secrétaire général moi Namboka Kami Richard Kalele Malobo a présenté qui Jean-Jacques Malulu oyo azalaki nommé coordonnateur national na pôle ya masculinité positive ya AREP yepe na tourna ye a prononcé qui discours pour na Baboye. Masculinité positive ezali d'abord vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi vision oyo ezali kola tanzoto à travers ambassadeur naye excellence Guy Lwandomboyo engagement politique ya AREP et Suki Kaka na ba élection te kasi AREP bazali ko transformer profondément ba mentalité pe ba structure sociale a tombola kilisusu mongongo pona koloba na ba camarade cadre ya AREP que biso nyonso tosala na pôle oyo ya masculinité positive monteur ya révolution culturelle exemplaire secrétaire général Kami Richard Kalele a présenté ki bango pe lisusu expert na bango oyo azalaki premier mikolo eleki et pas ya chef de l'État na masculinité positive sur place ba femme cadre ya AREP ba pesa ki ba témoignage moko sima moninga pona kotali sa confiance oyo leader na bango excellence Guy Lwandomboyo a pesa na ba maman avant même azala ministre le loba kombo na bango ezala cité na ba ordonnance présidentielle pe bazali ba mandataire public trophée moko très sympathique et pesa maki pona autorité morale na bango excellence Guy Lwandomboyo na suka coordonnateur Jean-Jacques Malulu atali sakitina ya milulu oyo bato nyonso oyo bazali mibali bayeba pe ba s'impliquer na likambo etali ba mama c'est-à-dire mobali nyonso fo ayeba que pour que société na biso etombwa il faut que toyeba ko respecter basi toyeba ko tia bango na place na bango et puis tobosana te toyeba ko soutenir bango parce que biso toyebi que ba mama nde ba simbaka société na biso ezala toujours ndenge wana alors soki lelo tosimbi ba mama et que totali ndenge nini tokoki kosunga bango pour que ete bakende liboso. Je pense que tokozala na société moko ekozala la justice sociale société moko ekozala vraiment malamu en termes de respect et en termes d'équité. Vous allez notre champion Ministère
ekamba kepa ya évangéliste Madonga Lula ba célébraki 5 ans ya dédication ya temple na bango ba détail longo na Christian Kengebeni. Eyindaki mabe weekend eleki na ministère lesetona esika wapi losambo ememakabiano bondi melangai ezalaki nde mayangi na mayangi pamba te ezalaki na double événement ya liboso 5 ans ya dédicace ya temple lesetona pe ministère ya mwasi ya losambo évangéliste Madonga Lula Mado Moto Mado Fire pe ya mibale consécration ya basali na Nzambe présent na milulu oyo basali na Nzambe ya ndenge na ndenge bayaki ko répondre na appel ya évangéliste Madonga Lula na kozwa na ye maloba apôtre Tambulu Koki atalisaki tina ya renouvellement ya alliance Bosimbake livre ya Deutéronome chapitre 5 nde ezalaki esika wapi apôtre Tambulu Koki ateyaki liloba na bomoi kuna atalisaki ndenge nini toza lisusu na exode kasi plutôt tokoti déjà na terre promise akobaki na koloba longévité ya ministère eza na prix à payer c'est-à-dire kotambula kaka na Nzambe lelo 5 ans ya ministère les étonnants eza age ya équilibre pe esengeli à chaque fois ko renouvelaka alliance nankolo 5 ans eza parcours ya malonga oyo mingi mingi totala bolamu oyo ezali liboso na biso topesa kaka nkolo Nzambe matondi pepo na bino ba oyo bokozwa mafuta na kolo lelo ministère ezali ba bien matériel te kasi ezali nzela ya kotambola na kolo Yesu esengeli kofanda na elanga na ye pe koganyaka tango nyonso ba âme lelo bozo kosala alliance na Nzambe alliance oyo babakisaka eloko te kaka maloba na Nzambe nde suksi ya inspiration ya bawen pe asukisaki na koloba alliance oyo boza kosala ngo lelo na Nzambe eza ndenge moko na alliance oyo asalaka na Abraham pe Moïse il suffit ondima kaka message oyo yango nde epesaki nzela na consécration ya basali na Nzambe epai na ye moko apôtre Tambulu Koki atala oyo Nzambe asali bango ya minene na oyo asali contre bato basalaki bango mabe na oyo asaleli bango bandi mabe alliance ya sika ekoti oyo ya ba miracle na kimia na kati ya vie na bango ye moko pe évangéliste Madongu ya abakisaki boye azana bisengo ya 5 ans ya basi 5 ans ya bitumba yango wana so nazosepela na tina parce que oyo Nzambe asali na bomoi na nga nde nazosepela botikanga nasepela. Ah oui, célébration 5 ans elekalaki malamu epai wapi animation tope mindule esimamaki epai ya frère José Nzita Mona ministère les étonnants kuna na avenue Mwanda numéro 15 bis na quartier Matonge 1 non loin ya Pont Gabi na commune ya Kalamu. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse a lancé bongo ba vol direct ya Kinshasa Luanda ba détail na Michael Busto. Bondi ya Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire CAA comme kokenda Angola di. À partir du 21 août Ndingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda. Départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa. Départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août. Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Toza Koyae, Us Mundu d'Angola, Us Créance d'Angola, Tamuzavir. C'est Mfumu.
Pour l'année académique 2026-2027, école d'informatique, de finance EIFI. Na mokuse a Fongoli déjà ba porte na yezwa bango kuna na commune ya Gombe na avenue Church ndenge Christian Kengebe ni atali sibino. Eloko ya somo oyo ba congolais babandaki kozela yango yo. École informatique de finance EIFI yango ezali ko former ba cadre ya ndenge na domaine ya informatique yoka et fongoli ba porte na yango pona ba inscription académique ya année 2026-2027 yo mutu outi ko zwa diplôme kaka sikoyo to pe ozwa diplôme kalatangu ya ba flama yeba kete awa babosani yote place ezali pona yo yaka kozwa vraie formation na informatique na cycle ya licence topé na cycle ya master yango yo e fandisi idéologie awa pona kopesa yo formation ndenge esengeli école informatique de finance oyo eza na ba filière lokola informatique de gestion, mention, analyse, programmation et conception des systèmes. Lisusu côté ya ba génie informatique kuna pe bazali na mention réseau informatique. Welisa yaka koza formation ya kitoko po awa soki osilisi désormais cadre na société pour école informatique de finance EIFI ezali ko existait depuis plus de 50 ans ezali mukete 5 décennies mokoka et fandisa idéologie na kati ya mboka oyo pe ezali ko bimisa ba informaticien ya ndenge na ndenge awa na kati ya société surtout na kati ya République démocratique du Congo engaye ko buka na te yoka. Boya ebele na école informatique des finances, bilenge ba o bazui ma plomb sika, bilenge ba o bazwa ma plomb kala, ba papa, ba mama, boya na école informatique des finances. Mokilia lelo est comme un village planétaire. Mokilia lelo est comme informatisé. Sans informatique, tozo tikala na sima. Yango to bengi bino connaissance et akana mbula te koyekola et akana acheter ba papa ba mama boya ko s'inscrire na école informatique de finance pour lisolo ya kotanga eza lisolo bolingo eza kana acheter boya ebele efi efongoli ba porte nango pour na inscription boya la biso ka ba diplôme na bino ya kala pour na bo s'inscrire en tout cas tozo la bino boya ebele otuninga école ezali wapi zwa papier comment et zwa mina adresse oyo avenue Tchachi numéro 27 na commune ya Gombe référence kaka mausolée ya Laurent Désiré Kabila musée na kati ya Degerade pene na Banque Centrale du Congo au pusani mukie fonction publique ndekonanga ozamo bimba ça par réforme on a mis en place et puis moi leadership na ebike na kuti service boye na sabo pour na tombolango na zongisa école informatique ya finance ndenge ezalaka kala première institution ya informatique ya République démocratique du Congo. École informatique de finance oyo EIFI ezala de vacations oyo ezali ko pesa ba cours awa oyo ya tongo ekobanda 8h30 kino 15h30 pour na jour peba oyo bazali batu ya misala mingi ya kotanga na tongo ezali te kobuka na te vacation soir pe ezali de 16h juste à 20h juste ngingo ozamo bimba na école informatique de finance EIFI ozali koyekola na esprit ya ba cadre kobuka na te awa soki obimi ozamo konzi na société munene pe ozali mutu oyo kozanga poste te na entreprise po ba étudiant na bango to ba lauréat na bango ba wele laka bango na ba entreprise publique na ndenge ya kosakana te kobuka na te mwana ya Congo mwana ya Kinshasa moko ya ba école ya minene oyo ezali na expérience ya ngoyo EIFI ezali ko former bana kitoko yo papa yo mama yo jeune oyo uti kozwa diplôme sikoyo yebaka endroit ya kitoko to établissement ya malonga oyo ko pesa yo valeur pe lokumu na société ezali nde école informatique de finance EIFI oyo e fandisi idéologie awa na ville ya Kinshasa pe ezali ko pesa formation na ndenge elongo bani kimambangu po ozwa déjà inscription na yo pe tango kaka rentrée académique ezali ko salema yo za mobimba avec formation ya qualité supérieure oyo ko pesa yo valeur na société ozala très utile non quémandeur d'emploi kasi créateur d'emploi kaka ndenge bango mo balobaka te oui. Bonne année scolaire 2026-2027 par inscription ici et bandi kuna na itemato delvo bola na badete on a Stéphane Skande pour Francis quand lokoka inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemati binza na mokuse et bandi
yoka Itemat Binza et Dapia Insta bazali organiser par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kobimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na Itemat Binza et Dapia Insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupé couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation et la kisi formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko préfet des études ya Itemat Binza Louis Kabangu alobi. Alors avec système oya sikatozana ngo ya réforme oyo tolongoli bana na approche par compétence balakisi batindi biso toko tsona approche par situation oyo lingolo banini ezalo kola oyo tozana ngo na supérieur tozana ba étudiants bazo sur le système LMD, c'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut amener un système ya sikawana oyo zubenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation nous toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que to le à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu communes à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi on a comme un examen d'état il est capable ya kosala entreprise na ye atelier na ye garage na ye laboratoire na ye à partir ya méthode wana ezali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa peut-être ezaka Itemat na école moko c'est-à-dire ezeko sunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique posimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala Itemat Binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona Sete Mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre Itemat Binza nabengi bana basi nyonso oyo ozana na ndako ozoko traîner boya na Itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation donc ba fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala posa bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelami boya ebele ba inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que tokanga rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama pour leka déjà cause ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité Itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngalema référence entre météo kuna na Delfo. Na collège prof Aouka bango pe batikali simate ba fongol ba porte na bango pour na année scolaire 2026-2027 beta tour na ba extension na bango nyonso. Osungi ya parents aye yende nani promoteur John Aouka Moma les grands baoba et longona collège prof Aouka pour na année scolaire 2026-2027 na extension na yango nyonso inscription ezali ya ofele olingi mwana azwa formation ya qualité kanga adresse oyo na Bumbu collège prof Aouka et Swami na avenue Luyeye numéro 9A quartier Fimi na commune ya Bumbu référence Elengesa Mosika tena wenzeli kolo ya makala boy kuna toza na cycle maternel primaire
éducation de base de 7e à 8e, c'est-à-dire secondaire général. Kuna na bumbu, Minerval ezalaki 80 000 francs ya pamba po na cycle maternel et kiti na 60 000 francs. Na cycle primaire ezalaki 80 000 et komi na 65 000 francs congolais. Bongo na éducation de base de 7e à 8e ezalaki 85 000 francs et komi na 70 000 francs ya pamba. Na avenue Kolo numéro 36 na quartier Mikasi na commune ya Makala entre direction des Amoureux et Longo na Souci. Kuna pe toza na maternelle, primaire, pe secondaire, topé éducation de base. Kuna na oyo ezwami na avenue Kolo numéro 36 ezalaki bongo 80 000 francs ya pamba pour na cycle maternel et kiti makasi ti na 55 000 francs. Na primaire ezalaki 80 000 francs et komi na 60 000 francs. Éducation de base de 7e à 8e, c'est-à-dire secondaire général, ezalaki 85 000 francs et kiti na 65 000 francs. Yoka bien, John Aouka Moma ayeli ba parents ba innovation ya ndenge na ndenge kasi na enseignement ya qualité. Enseignement elongwe na yango lix. Mama atekaka matembele, papa atekaka ngadiadia, mwana akotanga kitoko. Cadeau signé John Aouka Moma, le grand baoba, mosungi ya ba parents. Baotanga bien, bapo ezopesa maya bien, so natali pe bakaye même ba exercice, nazo mona peza ça va vraiment. Malgré Minerval les ana seme ba face, ke biso kolo ba okanisi esili tete boyoka bien parents nyonso akokomisa bana 4 moko akotanga ofele pour toute l'année okomisi mapasa ndundu to albinos okomisi ba handicapé okofuta la moitié pour toute l'année wana nyonso nulle part ailleurs kaka na collège Prof Aouka mosungi ya ba parents. Yoka bien collège Prof Aouka aye lisusu na commune ya Maluku na plateau de Bateke na quartier Kingakati na village Isia Enchon. Kuna inscription et bandi pe déjà ezali ofele. Bona cycle maternel ezali bongo na 25 000 francs congolais ya pamba. Même na cycle primaire kuna pe kaka 25 000 francs congolais. Bona oyo etali éducation de base, c'est-à-dire secondaire général de 7e à 8e ezali na yango 40 000 francs congolais ya pamba. Collège Prof Aouka 22 ans d'expérience na service ya kosunga ba parents pona encadrement ya bana. Collège Prof Aouka des champions. Collège Prof Aouka ne tombera jamais. Collège Prof Aouka, c'est la qualité qui fait la différence. Ponga ya journal la pona pepe yango ekomi na suka merci mingi na Rit Kindu oya kumbelaki édition na sima caméra tozalaki na Igor Tingi montage et sima maki na Christian Kengebeni Igor Tingi pe Francis Kanza lokoka info linga ya journal la pona pepe zaka supervisé et pas hérité mapinde mi coordonné par Stéphanas Kande bande ko botika la malam au revoir. Bondia Angola Rwanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso bon na bino ba on peut ba forme d'affaires désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit à partir le 21 août ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est buki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question ébélité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche.
les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.